makambo wana ya ba rapport ndenge na ndenge ekoya kaka ata soki eza seni oyo te seni mosusu ekoya ekozala na ba rapport wana ba rapport yango eutaka wapi ba rapport euti na ba partie prenante ba oyo balingi ba s'exprimer eza démocratie kasi na droit d'expression wana son de cloche mosusu ekozala pe ata bato oyo bazwaki ba rapport wana batindaki yango na États-Unis seni ekokuta bango esololi na bango po dialogue wana eza pe exercice démocratique kasi bino neti ba journaliste département d'état américain gouvernement américain son de cloche wana ekozwa yango na banzela mosusu seni ekozala na balabala te ekozala na ba média te po ebanda koloba omoni mototel finalement toza na ba électeur boni toza combien de congolais soki na déclaration nyoso to bandi ko sala ba contre vérification na ba média biso pe to ko polluer environnement électoral biso moko kasi lelo koloko la machine à voter ordinateur bato basala ki rapporte pe bafunda ki makambo na bayebi talo na yango balobi bino nde bolekisa ki motuya papa wana eza invention ya seni eza invention ya moto mosusu te seni nde yebaki talo ya logiciel yango seni nde yebaki nini nde etiaki na kati machine nini aussi omona o esali nani travail wana esali musala wana o seni esalaki donc toza na ba machine yango na zandu sikoyo bato ba comparer ba prix te tozwi machine eza boîte soki ba comparer ordinateur ordinaire na ordinateur wana eloko mosusu soki ba comparer boîtier o batie na kati logiciel yango eza likambo mosusu kasi soki bazwi makambo ya logiciel nini nde seni ebakisaki ezalaki 3 scrutins le même jour ezalaki double ya baélecteur oyo tozalaki nango na 2011 ezalaki na logistique oyo ifallait to réduire coût oyo ifallait to réduire yango nyonso ifallait ezala wana sima nango machine wana il fallait transmettre ba données le même jour kasi ba politicien ba boyaki donc totiaki na kati biloko nyonso o elingaki e réduire baku bongo soki tozalaki na machine yango logistique yango ezalaki elingaki ezala nini est-ce que yebi nombre ya ba avion to utilisaki na 2006 po bato nyonso baidaki Congo na 2006 kasi malgré nani baedi wana proclamation ezalaki wapi ezalaki na char de combat bongo na 2011 ba problème ezalaki kasi lelo toza na 26 provinces eza lisusu 11 provinces te lelo toza na 41 millions d'électeurs lelo toza na 19 000 candidats na députation provinciale 15 000 na députation nationale contrairement na oyo tozalaki na 2011 bongo tolingaki tosala nini sa machine yango ba machine wana eza ba machine ordinaire te bongo bato nyonso ba compatriotes na biso okomona bango na telefone o eza na talo moko na ba machine wana o telefone o ezocoûter 1300 na Congo o 1400 1500 bongo telefone yango eza na fonctionnalité ya machine à voter eza na fonctionnalité ya machine à voter te kasi ba osomba yango ba Macintosh na bino bo somba yango attaque eza na talo koleka ba machine donc omoni ete discours politique et qu'on réduire ba acquis nyonso tosi tozwa et pourtant biso nyonso il faut to salela consolidation yango sima nango tolobi bato babundaki pona élection wana ezala crédible pona élection wana ezala en paix paisiblement pona élection wana ezala na char de combat donc juste après ba élection yango au lieu tokota lisusu na développement po ba prédaki po RDC réintégrer à Goa donc balingi lisusu environnement électoral ezala pollué bongo bao ba ko remplacer biso ba ko sala ndeni soki ba sali kaka na situation to salaki na ebité en tout cas biso nyonso to sala nyonso po makambo wana esila to plaider et pourtant to okende donc toza na souci ya seni o ekotikala
Tango mosusu yondo kozala président na seni wana na koyeba ngo ndenge nini. Kasi na plaidé pour na yo pe. Donc to plaidé pour la stabilité à seni, to plaidé pour la stabilité à ba membre. Na ko encourager bao basalaki po bao bakoya babanga te. Sinon bakoloba est-ce que ngande na kosala koleka malumalu. Ngande na koleka kosala koleka corner ba sanctionner. Donc ba congolais peut-être bangonde batinda ki ba rapport songolo na éviter rapport nini kasi biso toza contre bangote tolobi eza exercice démocratique kasi soki ba exagérer sont des cloches mosusu et kozala ata na mboka bakosola na président Corneille na Norbert na équipe nyoso ya seni kasi likambo etali département d'état américain likambo o etali gouvernement américain eza makambo a preste eza makambo a diplomatie bayebi ndenge makambo wana ezosalema botuna na maloba na yo ozali kotia liboso passation pacifique ya pouvoir tope kobongola bokonzi o esalami na kimia yango nini koloba te totala lisusu te bosolo ya maponami to pona nini tokendaki na maponami soki kaka tolukai kaka ezala bongwana ya kimia sans que ezala bosolo na mapo. Papa Congo eza mboka mosusu biso nyonso toyebi yango ngai nazolobela bino awa mpo toza na kimia ntango mosusu nalingaki nazala awa te naza moto ya est ya Congo nazalaki présidente ya société civile ya Sud Kivu donc nakonzaki société civile yango de 2010 à 2013 donc ba guerre d'agression wana oya ba M23 oya ba nkunda nazalaki kaka wana omoni donc soki tobanzi ete kimia yango eza utopie wana tokomikosa nazoyebisa bino eloko na lati na nzoto nazoyebisa bino nombre ya bato na sina kunda nazoyebisa bino nombre ya batraumatize toza na bango likolo ya bitumba wana donc soki toza na eloko net élection wana o esalami na remise reprise la toute première fois na kimia to négliger yango te eza acquis parmi les acquis oyo il faut to sauvegarder jalousement po ata na bana na biso tokoyebisa bango ete Lumumba alekaki Kasavubu alekaki tokoyebisa bango pe ete Mobutu alekaki Laurent Mzee alekaki na ndenge nini bakufaki ndenge nini eza secrète ke mbala liboso tomona président o bazobenga ancien président na mboka na biso soki wana eza muke na ebite po ngai penza eloko wana ezosepelisa nga makasi papa nazoyebisa bana na ngai lelo ngai naza penza na bato baorganize ba élection oyo esali biso passation ya liboso président oyo ake atiki flambeau na président azoya apesi loboko sima nango alobi na ke zala na kimia sala na kimia en tout cas ba institution eza wana biso pe to stabiliser ba institution sima nango bokoyebisa biso ete eza pamba lelo toza na présidence de la république toza na sénat toza na assemblée nationale toza na ba assemblée provinciale lelo toza na ba gouvernorat papa tozo luka nini tozo yebisa bino bo accompagner pe ba élection locale tozala stabiliser à la base po charpente na biso ezala na fondation ezala pe na ba pilier bon néglige kango te pardon po mboko oyo eza na besoin de stabilité bongo kimeko ekozala te soki bosolo ya maponami o ya taba ba évêque bazali ko senga esalamaki moto nyonso oyo alingai koponama kimenge ekozala États-Unis eyaki à travers Niki Alei na mboka na biso a déclaré nini que ba violence wana continue po nanu élection esalamite agoa baretiraki nani mboka na biso po na nini po il fallait bazala rassurer te tokozala na ba élection oyo abi lelo toyeto ebisi bango eloko to promettraki na septembre 2018 esalami élection yango wana na kimia na char de combat et bongo balobi toyebi ete en tout cas seni esalaki makasi po ba observateur
objectif pe bazalaka par rapport à observateur objectif balobelaka ngo te po eza scoop te bandeko na biso bajournaliste bosalaka nyonso mpo bainformation ya bien mpe eyokanaka na mboka na biso mpe mboka mondele mpo soki kuna makambo ezokende bien te en tout cas bino mpe kozala na kimia te